Alors, on a évité ces cas de communauté de personnes. Alors, dans le monde, on peut inventer ma définition. Et dans le cas de ma définition, on a eu Azali Boukete. Alors, le colonialisme, ils ont dit, et le Rwanda pour la motomoïde. Et ça, c'est terrible. Parce qu'à un moment encore, Bazali pour reconnaître que la chose la plus mauvaise pour Bazali dans mon pays, c'était d'aller s'imposer. C'était d'aller s'imposer. Dans les questions de la fin de la vie, derrière, dans éviter. Parce que nous avons copié sa témoignage. Moi, c'est dans mon pays. Nous avons copié sa témoignage. Et sur le sol, ils vont présenter dans mon cas Afrique. La première chose qu'ils vont nous dire, que en tout cas, c'est. Avec des enfants quelque part à décider à Cameroun Afrique. Africains, ça va quitter. Africains, ça va quitter. Il y a son loi, pas d'avoir son loi. C'est comme ça. Et ça va quitter moi. Ça va quitter. Pour imposer sur ma Bazambe. C'est pas possible. Vous avez la Bazambe. Donc, les Bazali pour ma Cameroun, aïe, il y a tant qui dit. Sur aïe, il y a pas Bazali pour le bas. Je ne pense pas quelqu'un va persister sur voir un Bazali pour le bas. Donc, nous avons que l'esclavagisme est un concept dans les autres. Et puis, nous avons pour le bas, les Cameroun idolâtrer. Nous avons évité ma mot. Parce que moi, de la 13 ans, on pouvait se défendre. Mais à ça, on a un quota papaya et il a les gâteaux expliqués, les réacteurs exprimés, les réalités, on a un quota là-dessus. C'est très difficile. S'il y a un mot équivalent, parce que nous ne pouvons pas utiliser, nous avons un abus. Nous n'avons pas comprendre ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons des pas égal à la vie. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est que moi, des années, pour sa mission. Mais le Zambé n'est pas égal à Yahvé. Mais par contre, n'est pas la hiérarchie spirituelle. Il y a quatre êtres autour du trône de Dieu. Il y a 24 veillants. Il y a des grilles, il y a des êtres, 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 il y a des ça ne gêne personne. Est-ce que ça gêne quelqu'un en Apocalypse quand on décrit le Coran? Ça ne gêne personne. Mais ce qui est pas la mission, n'a présenté même réalité comme des problèmes. Et ça dit, c'est l'aliénation mentale. C'est la seule chose que vous devez voir. Parce que quand on dit dans la Bible que non, autour de ton y'a qu'à taper, et ça n'a pas de base, ma femme est 4, tout ça n'a pas de règle. Imaginez que tout ça n'a pas de règle. Donc, nous normal, nous là, il y a des règles. Nous sommes le dit normal, nous les alliés en cause. Nous sommes le dit normal, nous les ados. Tu sais, dans la mythologie grecque, nous avons pas de mythologie, ça n'a pas quand même description. Alors, nous devons pour souffrir dans l'aliénation mentale pure et simple. Le coin de Boutanavia, et c'est que tout y est balançé à lui madame avant tout le baba. Pour ce qui est de il a eu une chose. Aux amis qui étaient là, les débats, on va aller pour là. Mais ce qui est dit, au lieu de valeurs, à ce moment-là, mais un homme libre réellement. Parce que tu vas enchaîner dans la philosophie, il n'y a pas de débat, il y d'origine. En tout cas, où les aïs sont morts, où les aïs sont bisika ya boyebi en tout cas oh balandi biso na poko ya lelo bazwi pena boyebi ya mwa ebele penza awa ezali ekole ya connaissance tokenda na lombango pete epai ya ndeko Muzadi Kalala toleka epai kina vwita bato na mituna na bango bongo tokoya kopesa ekumani bweti bongo tokoya kopesa na zuka mbuta lokombo papa sasa mpe azali wana aza kofungola nzela alors mbuta ndeko Muzadi Kalala Motuna no ezalini. Merci mingi ndeko akopele mobala mpona ndenge opesi nga parole pour mbote mingi na bino mpe longoni na mosala bozali kosala mbote mingi na ndeko na biso na mama ebaye na plateau ya Radio Lobiko et puis mbote mingi na barepanse bali kolanda biso na moment oyo kwa bon naza mpenza na mituna te mais nazaka na mwa constat na lina sala mwa moke na mwa ba éclaircissement mwa moke constat na ça les oyo bon bokoko na oyo bandeko na biso baza koloba te christianisme nyonso wana ezali kaka ke bonzambe alors bonzambe emonanaka nde na misala mpona ndenge ya komona bonzambe na misala na ndenge naza kolanda awa
Tango ndeko akoti, uza kofinga ndeko na mususu zoba. Okoti, uza kolobana ndeko na mususu ya mwasi ke ye azali soki atala. Wana ezali misala ya Nzambe. Alors eloko mususu ndeko bakisaka bakuna ndenge ya Nzambe eza na misala. Tango par exemple bino bandeko na biso bozola makambo ya bokoko. Ozali kobimisa Biblia ezali libanda eza polele. Oza ko critiquer Biblia, d'accord. Mais soki oyo ya bokoko oza kobimisa yango te ezali Nzambe. Nzambe ezalaka justice. Bimisa oyo ya bokoko polele ndenge Biblia eza polele, batu pe ba discuter ba lo basio oyo yo oza kobimisa ya bokoko. Maintenant aussi ko yo kolobake oyo ya bokoko, il faut bala na basi quoi. Alors ozoya kaka ko discuter makambo ya nini oyo ezali kozana koyeba Nzambe. Alors eloko mosusu na bakisa lisusu ezali oyo. Confusion ezali entre christianisme na catholicisme et pas na bino bandeko na biso boza kolobaka makambo ya bokoko. Car on a ça koyoka makambo ya trinité awa Yesu aloba jamais makambo ya trinité. Trinité ezali catholicisme. Ezali christianisme te. Bamidele baki ko coloniser avec le christianisme te. Ba coloniser na catholicisme et puis ba bongoli yango na ndenge na bango. Et parlons toujours de makambo ya bokoko. Ce qui posa koloba que non oyo. Ali koloba eloko oyo. Ce qui réellement boyebi ko Nzambe. Boyebi ke Nzambe akeli moto nyonso to awa na se awa. Atie elili na ye na kati ya moto nyonso to ala esprit na kati ya moto nyonso to mondele nani ya moto nyonso to Nzambe mukakeli atie elili na kati wana. Alors ezaka la esprit na ye ya Nzambe wana eza moko. Ezali Nzambe donc assez déduplé, assez multiplié quand Nzambe est moko. Ce qui est là qu'on a construit yango ba discussion yo et cause de la tête. Et en plus, tant moza pour baba ke makambo ya bokoko. Ke ba midele baye, c'est pourquoi nous avons développé ainsi de suite pour na. Bande ko na biso bazali wana na kati ya Kongo na ba pigme. Ayebi makambo christianisme wana te. Ayebi limité. Développement ni bazali na yango. C'est pour vous dire que par exemple, il y a que l'idée de la bino à la vocation, c'est parce que le pays va développer les alliés au Rwanda. Christianisme et le qui s'est monté à se développer. Christianisme et le qui s'est monté à la haute, qui n'a pas les alliés au beau qu'on a vu, les alliés et le christianisme. Il y a qui est là comme sous, pas bon le christianisme, pas le catholicisme. Et ceux qui m'ont à le christianisme, après pour ça la discussion, vous allez pour ça la hâte. En plus, les gens veulent Watulendo. Oyo Simon qui manque à l'obaki. Et à Oya, Azana Papouwa, boye. Watulendo, on a la Bible en Apocalypse. Watulendo, on a des gens qui ont vision en Apocalypse. Autant dans l'Apocalypse 10, à partir de 8, il y a 11. Parce que le backer, parce que vous savez qu'on prophétisait du sous. Donc, réincarnation n'a rien de Owana Kwatulendo. Et Kwatulendo Owana, de Wazali pour le Banabino. Merci. Matondo mingi mama wa tata bande koboli bisi vraiment na koka koseka mwa muke parce que ndeko musa dikala la ye wana lobi kezali Kwatulendo ye wana zali koloba mama wa tata bande ko vraiment awezali solo pena matata mama wa tata bande ko to kena na lomba mopesa to pesa ndeko kina widi bongo potoleka na ba invité pour ba kokanano kokangola biso makambo to tiko yoka wapenda tokobana kuna na epa ya ikumali weti to lekina mbuta na bilo bongo ba to pesa no kina widi pa kotikala to kana motuna kina widi biro biwo kina widi to pesa malo. Alors kina widi ye azali ko yokana te peut-être azana problème na micro to kena na lobaku epa ya ndeko mwinda yolo bibo motuna no ezali Matondo papa popele ne ebite sur vous allez koyoka mama. Tozali koyoka. Matondo juste ndeko mwinda zela kina widi ndeko mwinda zela mamuke kina widi afungoli micro to pesa maloba ndeko kena na lombango na motuna ba mateto lingi to pesa ba tenor ba invité na kati ya 3 fois de radio na biso ya chopa kwa bolo bibo motuna ni la pesi le bosombo na ba radio
radio Nabiso Katuka. Baza on a mituna na ba étonnement donc étonnement na nga liboso ezali papa ya kotina suka lobi kwa blonde azalaki Jean. Bon, nayebi te soki histoire okobebisa ndeni. Allo? Toza okoyoka yango ndeko. Ya mipa question nanga eza na pasteur wana oyo pasteur oyo ya États-Unis Muyombe. Ça. Ben alobi c'est quoi? On a tout le monde ça. Ce qu'on peut dire, c'est que rapport entre Yé et Israël. Donc, on peut dire que c'est mis par les parce que il y a le bibi de l'Ozela donc il y a de l'eau là, l'école. Et c'est mis ça. Ils ont dit que si réellement la Bible était la parole de Dieu,